savoir quitter cette fonction aussi intéressante et prestigieuse soit-elle. La phrase est de l'ambassadeur de France à Kinshasa. À l'occasion du 14 juillet, Luc Alade, qui arrive au terme de ses 3 ans de mission, a rendu hommage aux Congolais à leur capacité à surmonter les épreuves, mais il a aussi critiqué la classe politique et la tentation, tous bords confondus, de s'accrocher au pouvoir. Un discours qui n'est pas vraiment passé inaperçu, Léonard Vincent. Pour son dernier 14 juillet, comme ambassadeur en RDC, Luc Alade avait convié le tout Kinshasa dans les jardins de la résidence de France. Dans son discours, il a commencé par rendre hommage au peuple congolais, mais c'est un autre sujet qui a attiré l'attention, l'évocation de la nécessaire alternance du personnel politique en RDC, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition. L'élite politique semble continuer à penser que la politique de ce grand pays se joue, se fait et se défait dans un cercle et un périmètre restreint, comme si au sein du vaste Congo, la République de la Gombe devait décider du sort et du destin du peuple congolais tout entier. Il faut savoir quitter le pouvoir, comme il faut savoir quitter ses fonctions, aussi intéressantes et prestigieuses soient-elles. Cette petite phrase, bien sûr, peut être interprétée comme une allusion à un éventuel 3e mandat du président Joseph Kabila. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, cela relève de toute façon d'une inadmissible ingérence. Ce qu'il a dit relève pour nous d'un certain dysfonctionnement de la diplomatie européenne dans notre pays. Nous sommes à plus de 50 ans de l'indépendance et il est temps que nos partenaires européens comprennent que l'histoire de l'Afrique doit être écrite par les Africains et non plus par les Européens. Je pense que cette époque est très révolue, c'est de la nostalgie et il faut savoir en guérir. Et Lambert Mende ajoute qu'il s'agissait simplement, je cite, d'une bravade, du coup d'éclat d'un ambassadeur sur le départ. Léonard Vincent. Faut partir quand on voudrait rester. Faut partir quand on veut rester. Breaking news eza koyinda na Kinshasa. Donc eza mawa mingi makambo ezoleka na Kinshasa. Kabila a pété ba plombe mende ndenge moko parce que ambassadeur à France a niki bango konika et ba relation ya France na ba terroriste ya Kinshasa et comme vraiment kitoko parce que soki mbongano ekoki ya kokende ozolinga te na ndako na yo bato ba invisible bakomi kokota koboma bagarde na yo ozozwa ba motion ozozwa ba lettre anonyme oyo ezokomela na bureau na mbeto na yo sans koyebana na koti yango fozala kaka Kabila pour comprendre ke okokende te parce que bayebisi ye soko continue okokufa na Congo. Tozali bongo on dirait ka breaking news lelo samedi ba information liboso bobenginga mingi pona kotuna dossier ya Marceline Congo Bololo akoleka to akoleka te. En tout cas ba information naza nango na mesa na uto solane kala mingi te. Marceline akoleka samedi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eza na mutu moko na kati ya communauté amibimaki yokola policier, aza policier mais aza 50% congolais 50% british. Alors abengaki na azaki na musala te, asali trafic d'influence ya ko téléphoner na Ben TV kobima lokola aza policier metropolitain London Police. Alors bazaki na complicité na tata oyo asundola bana na Kinshasa, bana bakoma kolia bangu banyao na Kinshasa kota ki Mario awa tata na kombo akikwata le Mario. Alors basalaki complicité wana ba benga ba influencer Ben TV et yindeli bango parce que la police a joué likambo trop sérieux na Afrique et ça amagame na poto bom mekaka ko salela ka kombo la police était surtout soki yo policier ozali na musalate. Alors investigation ezo salama pe na ngonga oyo manager ya Ben TV azali bongo na ba document nyonso pe azali na vidéo oyo ba interprète ba salaki pona kolakisa bino ke makambo nyonso tu oyo tata oyo na kombo ya kikwata azoloba ke bafingaki ye et pourtant bafingaki ye te balobelaki makambo ya tata moko akotaki Mario pe azalaki koviole bana église na ye na âge ya 14 ans pe abotisi mwana wana na âge ya 16 ans asundola mwana na Kinshasa na mwasi. Donc masolo wana yango nde yini eza koyinda na niveau moko grave toyebi te koleka ndenge nini parce que la police te azosenga sikoyo batunaki mido asali mosala moko kitoko ndeko na biso Hakim akomi ba lettre pe asengi na la police ke policier wana oyo abengaki na Ben TV a utilisé comme la police asenga sori na communauté
pe alaki ye policier wana alaki ke ba combattant nyonso tout akozongisa biso na Kinshasa. Alors lokola ye mutu invitaki biso awa, ye mutu akenda kozwa biso na bandako na biso po amema biso awa, ye mutu afutela biso batike totala so aza mobali ya solo abanda kozongisela biso. Namoni unité ba combattant bato ya communauté bakomi na Belle TV esali kitoko. Marceline azozonga nga nazozwa ba information na uti kozwe pa na ye moko. En tout cas basololaki na manager etikali azwa feu vert ya mokolo TV pour mokolo TV nano basololi na Marceline te. En tout cas akozala lelo na 18h30 soki lelo bomoni na 18h30 te c'est que nano bakutani na PDG wana te parce que PDG nde mfo apesa feu vert mais nazali na 70% ndenge tosololi na bata Ben TV pour nga pe na bengaki manager alobi aza na problème te 70% émission fo salama etikali go ya mutu oyo azali PDG ya chaîne Ben TV. Donc bino ba oyo bokoti na groupe oyo ya ko détruire ya ko funda boye barake loboko na Nzambe ezomona bino pe bandako na bino toyebi boza ba tête ba très très bozo trahir Congo etali bino. Donc Marceline azongi bolandaka batu oyo bayebi information te o baloba biloba nga nalobaka po na sololaka na nini na source pe basango eza malamu. Alors ba news ya Congo, merci na bapel na bino, merci na ba question nyonso botuni makambo ezoleka nani azoboma ba garde corps ya Kabila ezali ba information solo nga nakosaka te nazwaka ba information na source nazopesa bino mpona koinforme bino koyebisa bino makambo nini ezoleka na mboka na bino po etindika bino bokota na kati ya komba bokota na komba bokota na makambo mboka na yaka awa te kose répéter na yaka awa te kose justifier na yaka mpona koinformer pe lobi dimanche bokolanda mate ya kaf. C'est ça un évangéliste, c'est ça un serviteur de Dieu. Nazoleka na TV nazoba politique nazotia makambo ya Nzambe lobi bolandaki ba révélation le moloto n'expliquaki yango nazoleka pe nazoteya sango malamu. Donc bolandaka breaking news bokozala branché pe bozala informé makambo ezoleka tina songa bata. Alors na kingasani likambo ya somo pe mawa leki abomi ya na elikola fufu na kingasani ya suka. Donc yaya abimaki ayokuta leki alambi pe fufu ona nini fufu ona nyao ona na to atbomaki nyao bana papa ki kwata oya kota ki Mario awa babomaki batekeli bandeko wana ndeko alambi fufu na nyao na ye atiki leki atiki yaya ya koteli ya masisi leki azwi mbeli abomi yaya dona ngongo eza koyinda famille kabwani leki abomi yaya tala ndenge motema mabe ikoti na kati ya communauté na kati ya mboka likolo ya soki président aza motema mabe soki moto motema mabe azo diriger mboka bato bakolela bato bakosouffrir mais soki moto motema malamu azo diriger mboka bato nyonso bakozala na ba allégresse bakozala na esengo. Beni l'horaire continue na beni kuna na est ya Congo babomaki lisusu plus de 90 personnes lobi na butu mawa na makambo ezoleka na beni nani azoboma bato basoldat oyo moto abibengi président ya Congo Kabila atindaka aboma po bakote kuna balibere bakongolais balongwa barwandais baya kokota tala eloko oyo garçon ali kolongwa na pouvoir te azotingama na pouvoir po amassacre bakongolais po asala biso mabeme ngonga na ye ekoki baprophétie ya bible ezoloba ngo prophétie ya mfumu kimbangu ezoloba ngo ngonga na yo ekoki ndenge bakongo baloba ntangu infweni ntangu mekuka leo ngonga ekoki yango iyo folongwa. Alors basango mosusu toza nango awa demo ya mwana nsemi asali video ya kosenga 3 ans ya transition ya glissement asali pe video azo expliquer ke balingaki ba bomaye toyebite ndana linga bomaye tomoni papa na biso ngwanda le terminator atie posokoso te alobi biloko moko te. Alors biloko oyo tozo kondana yango ezala na kote ya IDPS ezala na kote ya apariko ya kosatakanaka bino na bino parce que siko toyeko comprendre ke ngwanda le vieux ibu oyo aza terminator ennemi na ye ezali IDPS ennemi na ye ezali rwandais te eza ba rwandais te po aza baninga ba rwandais babimisi ba photo na ye na ba Ruberwa babimisi ba photo na ye na bato Kabila c'est-à-dire ye ennemi na ye nde papa Tshisekedi pe to sengi na yo ndenge oke retraite kende malamu o trahir mingi osali mabe mingi
aux a la chance avoir otika mokili osenga pardon soko sali yango te yeba kango un jour même tombe na yo et vous allez profaner parce que au trahi mboka alors to kamwe ke ndeko Terminator a kosolité alobi ate lo moko te na ba bêtise tata o démon ya Zacharie azosala Zacharie oyo amipesa kombo ne mwana nseni azosala babuzoba toyebi te bafuti mbongo combien oyo azokotela Kabila donc to comprendre eza ndenge wana alors toza kaka na Congo tomoni Kamere Vital proposer dialogue avec Seni mais pas avec Kabila nayebi te Vital Kamere politique ni asalaka nayebi te Vital Kamere so azomona bato kwa bazoba azosala vidéo alobi il faut basala dialogue na Seni mais lobaka mbala moko tokende dialogue na Kabila mokonzi ya Seni eza nani azopesa Boshab ordre atia désordre zizani wana nyonso comment yo lobi ozali opposant comment yo lobi ozali mutu a parti politique olobi olingaka ba congolais parce que yo omipesa congolais oyiba nationalité nanko olingi okoma président ya Rwanda te ya Burundi te me ya Congo mais olobi ozokende dialogue na Seni yebisanga mokonzi ya Seni eza nani yebisanga mutu azopesa ordre na Seni eza nani eza Kabila te alors aussi omona wapi bato bazokende na élection bagino sala dialogue na bata Seni alors communauté internationale essayé pourquoi au continent rythme il y a mwana mboka te l'enfant terrible Fayulu Martin Fayulu honorable à continent terrain ko kabola déjà ba track ko expliquer batuke ezali mabe ko kende na ba élection na mutu oyo aza mupaya ezali tout oyo to kende soulèvement populaire et loko yo ko sala soko lingi ko sauver pona yo soko lingi un jour to traîner corps non na balabala ke kota na rythme ya mwana mboka honorable Fayulu na José Makila banda ko yebisa bato ba se bongama po futo benga na Kabila po ngonga ngo ese koki oyo ngonga ese koki donc ezali bongo siko pourquoi asengi directement ko solola na Kabila te Seni égal Kabila oui ou non Boshab mutu atie mobulu pe basali ba bien po ba reporter ba kamwana nyoso tezana daye basali bien ndenge ba porter ye Boshab plainte ba porter pe malumalu plainte parce que basali désordre mon ndenge moko bazoluka bato basala glissement na Congo Kabila continue ko diriger mboka mais eko simba te parce que ngonga na ese koki eko simba te lokola esprit de mort ezo déranger alinga ko na Congo to ko aider lokola Samuel Doe eko sala malamu plus de 90 personnes bakufaki lobby na Beni et indeli Kanambre après ambassadeur Swing ya Amérique oyo à Gaza qui est le 4 juillet, date anniversaire, il y a fête ya indépendance, il y a Amérique, et comme il tourne, il y a ambassade, il y a France, à fête qui le 14 juillet, date anniversaire, il y a indépendance en France, à Savonné Kanambe, Nankope, na Kanaï, à Betinzembo, il y a indépendance Tchatcha, il y a Kale Jeffrey, invité Zaki Bakolo Miziki, a invité qui ba politicien nyonso na résidence na en face ya fleuve du Congo. Pe Monseigneur Moussoingo les collabo azalaki wana alobi boye l'ambassade de la France alobi histoire ya RDC ezali agité ndenge moko na fleuve oyo eza en face na bino donc azali lobe la fleuve Congo wana monsieur Like Alade donc monsieur Like Alade ambassade ya France avandi 8 ans na Congo akomi ko kende azokende na ba fonction mususu azalaki bongo na Kinshasa mobimba ba parti politique représentant l'ambassade Moussous Zakiwana, Kinoa pe Bazakiwana, a révélé Kabila qui a remplacé Mobutu, na Mobutu, a Zakobe dans le groupe de Mbinza. C'est que Kabila comme un groupe de Gombe. Groupe de Gombe, on voit Minaku, Bissima Karara, Kisa Ruberwa, Kengo, Kisa Mouzi Tukutute, Minaku, Boshab Nayemo Kabila bavanda kawana bango nyonso to bakoma groupe de Mbinza yango groupe de Gombe yango azo benga république ya Gombe a ridiculiser bango alobi bazo kanisa ke bango ba groupe ya mwa bato wana nde bango bazo décider sur le Congo ke bazo mikosa parce que Congo eza mboka monene a révélé bango alobi groupe ya Gombe et indelié na Grand Congo république ya Gombe nde ekoki kozwa ba décision ya kotambwisa mboka te groupe à Gombe zali Rubero wa Kengo Minaku Mantanta na Kabila bango tout ba bureau na bango ezawana pe bandako na bango ezana Gombe l'ambassadeur de la France en RD Congo
parle-lui de l'alternance politique. Quelle que soit la forme qu'elle prendra, Kabila doit partir parce qu'il doit quitter le pouvoir avant que le pouvoir le quitte. Les Congolais ont beaucoup souffert à côté des Congolais. Alors les Congolais continuent à souffrir à cause d'un seul homme qui est Kabila, qui n'est pas congolais, qui n'aime pas les Congo. C'est lui le plus grand problème parce que Yem Tazo Côte Sab étranger, Yem Tazo Bomabatu, a sali 15 ans à pouvoir, il y a chaos technique, chaos moko, il y a makasi, il faut akende. Même dans le même temps, l'élite politique congolaise est médiocre. Alors, la majorité comme opposition semble continuer à penser que la politique du Grand Congo se joue et se fait et se défait dans un cercle et un périmètre restreint, appelé groupe de Gombe. De l'audace, c'est ce que recommande Lik Alade aux politiciens congolais, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, d'avoir confisqué le pouvoir au peuple et tous sont médiocres. Azoko yeb sa ba politicien congolais bazala na audace parce que ba yebi ba vérité, ba yebi que Kabila nde muto azali grand problème na Congo, yem tazo boma ba congolais et azo senga glissement po na bien Congo te pour continuer ko massacrer ba congolais. Alors likambo il faut ici là parce que inana marre ya komona ba congolais ko nyokwama. Alors il faut likambo o ici là. D'abord alobi ba politicien congolais ba peuple ba pesa au pouvoir mais ba boto la pouvoir ba se jouaka te ba sala ka ba décision moko te pona kobunda pona peuple alobi ezali baza médiocre. Il faut ba la muka alobi il faut savoir quitter le pouvoir et ses fonctions aussi intéressantes et prestigieuses soient-elles. Donc azoloba ata oumeli na pouvoir ndenge ambassadeur ya swing au Amérique alobaki premier président na bango aumelaki na pouvoir asalaki 2 mandats. Population elingaki ya tikala mais a respecté constitution alongwaki. Alors abazo yebisa Kabila alongwa na pouvoir parce que ngonge koki aza déjà na 2 mandats na 4 ans azwaki ofele abomaki musée oyo asalaki coup d'état na 2016 donc esali na 2001 esali 15 ans oyo asali eloko moko te oyo guerre na est akoki kosilisa yango te. Pourquoi tu veux rester président? Ceux qui n'ont côté est, bazoboma, ceux qui tiennent l'insécurité, ceux qui va congolais, m'ndako ezate, musale ezate, bozo créer le côté bana bazo tanga na mabele, bana bazo la libanda, bana basi ya 11 ba komosa kinumba, ya mibali ba koma kosala ki shege. Au côté tribalisme, au côté qui kuluna na kati ya communauté, na kati ya pays, olinka kozala président. Alors eza ya ko yinda droit de l'homme efundi Kabila azoboma plus que kotia ba congolais na boloko. Donc Kabila nde na lobaki bulu yeke côté lié ba ambassadeur ba tomboke lié droit de l'homme efundi na Congo balobi mwa kaka oyo ya entre juin na juillet plus de 2000 cas ya nini ya abus ya nini ya droit de l'homme bazo abuser bat na droit de l'homme na un mois plus de 2000 cas sans compter ba viol to le balelo oyo ndeko na biso Radek suprême azana boloko bakangi disparu toyebi te asali nini donc bakama de comme fréquent yango bafundi balobi eza mabemini. Alors eza ndengo wana pe basengi na a se représenter te na 2016 félicitations pe na ba fourni rouge ya Canada ndenge concert ya Fali eza annulé. Alors bandeko na biso ba fourni rouge ya Canada ba se déployer na ndenge bakokaki pona ko arrêter concert na ndeko na biso oyo Fali le collabo concert ezalate na Toronto ba fourmi rouge. Félicitations na basango ya Manchester mama bena asengi bato nyonso tout sorry parce que ba client na ye bazo benga pondu nyonso to esesilaki conteneur banda bakende kosomba eza na nzela ezoya soki pondu ekomi Manchester bokoye bango kaka na breaking news parce que bato balobi baliaki pondu basepeli pondu moko vitaminé na onction na kati po bayebi ke pondu wana ave kota na marché Proverbe 30-30 abondelaka mpo nango eza malamu mingi. Donc bozeba conteneur ekomi soki ekomi ekoyeba bokoyeba yango. Ndeko Congo na Facebook akomeli ngai na se ya YouTube na nga alobi a réagir ke eza biloko ya mfumuki mbangu nde ezoboma ba Rwandais ya Kabila eza Yesu te. En tout cas ndeko Congo fumuki mbangu parce que bozalaka na moi nde balobaka confusion. Vous voulez parler de l'évangile, vous voulez parler de Jésus, mais vous ne connaissez pas, vous ne cherchez même pas à vous instruire. Alors la personne qui vous parle, c'est
je ne sais pas si je peux m'appeler un docteur à la parole, je peux être docteur de la parole ou un autodidacte dans l'évangile et dans la vie sociale. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui connaît la parole. Kimbangu yemoko atatola Yesu Christ. Kimbangu azali otatola Yesu Christ. Kimbangu apprécie Jésus Christ. C'est-à-dire, kolobake Kimbangu na Yesu eza batu mibale c'est ko évangile te pour Kimbangu ateya Jésus de Nazareth. Donc esengeli biloko musu bino mo boye baka makamuni bozo basoko yebite tuna Kimbangu azalaki ennemi ya Yesu te. Kimbangu atatolaki Yesu bana na ye l'air ba ye parce que Kimbangu abotaka te akutaka mama mwilu na bana wana badiangenda nde bakenda osimba kisi na Mobutu ba bebisa idéologie ya Kimbangu ba réalité fumu Kimbangu atatolaka Yesu azalaki église ne kupa za kobenga église de Jésus Christ au Congo. Donc église ya Kimbangu wana mais pona ngonga o ndeko na Congo to libérer na mboka to tika ba distraction o Rwanda na Kabila na Tshisekedi bazoswana apare kona IDPS bazoswana bato église de Noir na église évangélique tala makambu ne monanse na sali ale mbongo ya bato baboma ya bato babudia Congo lelo azosenga Kabila waza bourreau wa boma ba adepte na ye atika na suna pouvoir et ce moni yango normal. Alors to tika biloko wana ya kuswana nano to libérer na mboka après to kovanda to sali dialogue ba congolais biso na biso et puis toke na élection parce que so toke na dialogue sikoyo ezali dialogue inter rwandais congolais pourtant biso na ba rwandais to na problème te ba rwandais nde ba envahir biso ba rwandais nde ba koti na mboka na biso ba bomi plus de 20 000 personnes pona nde ba nde ba loba fona fin to za na problème na bango te to swana te to bunda te ba yo ba envahir biso ba botoli ba richesse na biso ba tie ba konzi na ya ba rwandais na mboka na biso ezali erreur grave ba kofuta ngo balinga te ton malheur t'atteindra ta faute t'atteindra et comme ngonga onzamba zo sala restitution asengi restitution ba rwandais fu ba futa buzo ba nyoso basali na Congo. Alors na banzi ndeko Congo toyokani na masolo oyo ezali bongo. Alors bon to kotaka na erreur ya Rwanda akoti batu te na Tshisekedi to kotaka erreur wana te ezala ndenge wana. Alors ekozala malamu tozala batu to libérer na mboka to kosala état généraux ya ba force vive ya société civile ya ba combattants ya ba parti politique poto yeba ndenge ni to changer makambo belé ko changer même makambo religion to yeba ndenge ko changer oya fo ba kotisa oya malamu net église kimbangisi il faut ekangama il faut to changer ba leader parce que ba trahi église catholique faut to vanda to solo là parce que ba trahi ba église évangélique ba pasteur wana nyonso to ba kankenza ba sonika futa ba kutino ba mutombo ba nani ku changer chaîne te bango nyonso to ba mama olangi faut to vandisa bango to yamisa bango Yesu to délivrer bango pe ba église da bango to pesa na ba pasteur solo. Il va se passer des choses oyo et vous allez kitoko boko sepela ndenge to ko traiter ba traître nyonso to e malamu pe ba mususu ba ozala pandi ba misusu neti ba papa oyemba ba kofiolo mide ba musicien nyonso ba waze kwa oyo bazokumisa kanambe ba kobanda okendaka ko kombola wese ya luzumu na wese ya makala chaque samedi ba okendo kombola ka kuna pe ba bando kombola stade de martyr libanda chaque samedi pour na musala basali ya ko trahir mboka. Donc tant tozo ka banze boloko ba la kwanzila bazo éveiller population et bundela mboka banze bolokola ya ba ndeko ebele bazo éveiller ba population ba Freddy yemba génocide in Congo Freddy Wanga zo yemba génocide in Congo bango bazo yemba kaka buzoba na buzoba oyo na bana na bango mo ba koti na ba buzoba eza mawa mingi pe ekozala ndenge wana. Alors tu ekozala ndenge wana ndeko atuni po nini nazo reverser lisusu ba faux pasteur te est-ce que basombi o pasteur wana ndeko na ngai mutu alobi yango. Alors bon réponse na ngai na kopesa bon nga bakosoma ngai jamais na salaka par rapport à Nzambe na respectaka par rapport à Nzambe na lobaka par rapport à Nzambe et puis ba pasteur nyonso tu ya mabe na dénonça bango déjà na sina loba mabe na bango na za sona makambo loba pona bango te soki likambo sike bande bakisami na koloba mais pour le moment bango nyonso tu boyebi babuzo ba basalaka boyebi makambo ni bazo sala boyebi nyonso
bamisusu mutu akufi bakoma koyoka soni kolobaka mutu akufi bamisusu basali na bango bakozala so na sali wana te bamisusu shele na bango baza même so na baprogramme te nyonso wana totiki temps na temps balobi un bon menteur vient de loin mutu anyongo soki azokosa yo tikela ye temps le temps justifie les moyens voilà ndeko basominga te alors na Gorton na Manchester toujours eza na groupe ya bamama ya songisongi mpe ya misala mabe soki tembe misala na bango ya mabe ebimi na bilongi na bango mpe bakokaka présence ya bato ya nguya te neti baproverbe bamama wana bazala na Gorton boyebi bango bilongi na bango omona bango misala mabe ebimi mpe bakomi so bamoni proverbe balibwaki elongi so bamoni paster aza na nguya babwaki elongi donc boluka délivrance parce que bosi bokomi na poto bozwa mikanda me lola bokota yango te mpo boza na kindoki mpo boza na misala mabe bokokende na lifelo parce que bozali nde mwana alors toza toujours na Manchester nécrologie salon midio oyo ya Manchester na match platine auti kobungisa petit frère ne propre na Luanda alors akopesa programme nsima aza na matanga mwana nyonso to ya Manchester soki olingaka salon midio azokolela ndeko na akufi na Luanda leka na ndako tobenga ye mpo ozwa ba ample explication na Manchester toujours Edo Coiffure alobi atie prix ya bien mpo na bana na vacances soki okena mwana na vacances oza na prix ekozala malamu komema bana na yo kuna kokata suki mpe Géraldine motopamba na Manchester alobi atie mpe baprogramme ya sika biloko ya sika ye mutu nyonso to azosomba azali na bonus ya carte moko ya 5 livres ya crédit soki osombi biloko ya 50 livres bakopesa yo bonus ya carte ya crédit ya Laika to ya T-Mobile soki oki osomba biloko ya 50 livres bokima mbango epa ya Géraldine na Willy mpo na biloko na bino boule en forme na Manchester aza koteka aza koseka biloko eza kokende malgré mais azo continuer ezokende bien eza malamu restaurant kitoko na Manchester olingi kolia en famille kende epai ya Dr Charlie oyo asali restaurant kitoko na Manchester okolia biloko ya mboka kuna okokuta mama Chantal Mozangi mwasi ya Pasteur Eric oyo lobi tozalaki na restaurant asalelaki biso mbika vraiment oyo batia nzombo na kati nzombo donc ezalaki bien alors soki olingi kolia benga mama Chantal to benga Pasteur Eric to bouquet epai ya ndeko na biso docteur ekozala malamu donc wana ezalaki basango mpo na Manchester awa tolobi bongo alors moto mosusu atuninga de vibra Jacques de vibra atuninga abi pasta proverbe 30-30 nangi nayeba succès ya breaking news eza nini proverbe mpo ozokamwisa bato na baanalyse mpe barévélation na baprophétie ovandisi politike obalisi yango na prophétie du temps batika yo oza bien équipé mpe cultivé merci mpona nyonso ozosala tokoma kozela yo chaque jour na 22h30 mpe tosepelaka na breaking news mpe tosepelaka na mateya ya dimanche merci mingi Jacques de vibra merci mpona question alors eloko na ngai ezali kobosana te ke alobi kobosana te kopesa biso bacours sur la loi mpo bitumba esila na milie obikisi ebele na koteya sur coup et blessure volontaire na koyebisa bato bayeba koyebisa bana mpe monoko ya mboka ezali malamu mpe lifrimo apesi yo mbote mingi alors question na nga réponse na ngai kozala kaka ngai nazali na obéissance à parole écoute à parole naza mutu ya mabondeli naza mutu natangaka mingi naza mutu nasala ba recherche mpe naza mutu nalingi mboka na ngai donc nalingi Congo koleka nyonso yango moni na mipesaka en 4 kopesa bino bainformation mpe bainformation mingi nazotravaille na bino bato oyo baza na Kinshasa bato baza à travers le monde oyo butu midui pokwa soki information ezali batindelaka nga mpo bayebi ke soki ekomi epa na nga mpo na éveiller population tala naza journaliste te mena pasteur naosala mosala mpona nini mpo na communauté bato bayele mingi baza te omona bato bazoleka na tv ka kofingana moto azoyo aza na message te ana information te me alingi asala video moto afasa bien te alingi aleka na video moto atelemi bien te alingi aleka na video moto aza meme na bakiti te akotiki mario aki kotelema na mire ya ndako ya bato ya moto akufa alingi asala video yango na omoni eza mosala na biso bapasteur tokota na kotourne bafilme
tokota na kopesa ba information tokota na koéduquer peuple ezali contribution na ngai oyo na sali. Merci mingi na ndenge bo zoko kumisa yango j'ai la question sur la commis à obéissance tout et tout kuluna ainsi dit l'Éternel pe na tinda Jean de ok mutu muso atini nga alobi pona nini ba nini na yo breaking news na yo bato balobi otangaka opesa bato bakombo tout et tout et tout. Alors mutu nyonso tu oyo aza na ainsi dit l'Éternel te mutu nyonso tu oyo aza informé te yoka ba message des okweya Clarisse atini message alobi nzamba pambolo papa na musala ozosala merci. Et alors mutu nyonso tu oyo aza na ainsi dit l'Éternel mutu nyonso tu oyo azali aza ainsi dit l'Éternel te aza envoûté. Il faut aluka pasteur moko pembeni ya quartier mpona kodélivre ye mpe mutu na mutu aluka kotanga mingi po epesa bien. Alors tango Jean de La Fontaine akomaki kocritiquer communauté na ye société na ye amonaki mabe ezosalama mingi po azwa problème na bakonzi te asalaki na sagesse na mayele asali le loup et l'agneau, la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est-à-dire apesi bakonzi oyo baodirige mboka bakombo le loup et l'agneau donc azolakisa bato oyo baza très fort oyo bazoniaka bato mosusu aye kosala sur les faux malades na kati les faux malades tozomona aucun vice nebo olingaki kokosa osali video mpo okosela prouve makambo ebalukeli yo eza mabe. Aye kosala susu les animaux malades de la peste ils étaient tous frappés mais ils ne mouraient pas tous. Bato tout baza frappé mais bato tout bakufaka te bato nyonso bakokosela prouve makambo eprouve bakufaka te. C'est-à-dire tango tozo kosala biloko wana tozo se référer na Jean de La Fontaine moko ya basage moko ya intellectuel oyo akomaki kocritiquer société azotanga ne kombo banyama mais bato bazo se retrouver. Aye kosala susu la grenouille qui veut se faire aussi gros que le bœuf. Donc soki mutu azolela ke proverbe apesaka bato bakombo eza faute na ye te aza cultivé te atika bakwiti atangaka mingi na place ya kolangwaka. Donc ezalaki bref breaking news alelo likambo makasi yali ambassadeur ya France abomi poke ezolalisa Kabila te ezolalisa Mende te etindiki bango bakoma bilobaloba etindiki bango balela na monoko ya mboka mais nani baleli na monoko ya mboka te parce que wana eza nango kaka début du commencement ezali ebandeli ekosuka bongo te parce que Kabila doit partir mutu moko alingi ete. Merci na bino nyonso tu bozo continuer nalobaki ete lelo botala ndeko na biso akoleka soki aleki te c'est que semaine prochaine akozanga te soni na bato oyo basalaki complot to basalaki groupe ya kokende kofunda mpo na ndeko wana aleka susu na TVT. Donc eza mawa mingi nzambe na nga pambola bino weekend malamu tozali kosambela Congo azwa indépendance totale tobengana barwandais tobengana Kabila parce que loboko ya mfumuki mbangu loboko ya nzambe ya ale moloto abandi deja kosasa abandi deja koboma indépendance tchacha tokobina yango tokodanse yango. Merci na bino nyonso breaking news na bandako na bino lobi bobosana te kolanda mate ya kitoko na même heure même chaîne toza en direct ya Soki mpe tozali bongo na Sentinelle TV Soki TV en direct ya Toronto. Bye bye for now. Breaking news. Indépendance, Toubakeli, Tchacha, Tozouye.